Et ça a des comédiens les sous balingi bakufa avant décembre. Oya mobali aza célèbre makasi. Oya mwasinde abundana na muke muke. Avant. Des comédiens balingi bakufa avant décembre. Il y a mwasinde à mobali. Rose la lettre ni liboso pour que tu comprennes. Il y a liboso lettre F. OK. Il y a mi balé lettre K. Tona tiki kaka boye ba comédien bakufa moko. Comment on est à la nini? Moko na ye akokufa na se ya pongi akufi pe ake eza ba reto ya ba bloko na ye akotaki oya mibale akouta na boîte de nuit. Pasteur de la foi asangisaki ba comédien. Est-ce que vous bandez komona batu ba comédien bazo kufa lisusu changement kotaki non? Distraction ekoti makasi ngai siko tant na kobondela pona bango liwa ekozi asute na kanya ba comédien le contraire banzela poto ba activité na bango comédie ekozonga sus en forme koleka ndenge zalaki. Shalom, shalom, peuple de partout. Vous qui suivez cette grande émission La Vérité Chrétienne avec Yves Ipantos, directeur des infos. La friande avec la série continue toujours dans votre chaîne. C'est pas promo 1040. Voilà, nous sommes déjà avec le prophète Christian, avec lui, Toromeka, pour partager message au Nzamba PC pour nos artistes comédiens. Yamor Congo. Merci à toi pour prendre du bon au Canada. Merci à l'assistance Nayo Bobet Imboyo. Merci à Mika Badjinde derrière la caméra. Merci à Maman Émilie Demamote, mais tous peuple mettez moment Kelemba Believe Muka Fondation tout son ba vivre norphelin et la bossanioté mon vieux Katija Robert Kalala le savant de l'RDC la force qui attire motema ya maman Nabiso Nicole Nakati ya Paris maman la parfaite. Merci to besi déjà moté par l'homme de Dieu boni santé na yo ya église corps de Christ Mobimba. Merci toko banana na prière. Voilà, merci. Père éternel, merci, nous te rendons grâce aux ensembles à temps et à circonstances. Natiki pe na confier mission na maboko na yo, zalo rendez-vous. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit né et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, santé et puis église Côte Christ Mobimba. Oui, ça va vraiment s'assembler par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Nous avons la biso pour la première fois mon prophète Christian, prophète Christian Azali. Mokambi ya Itonga ou bien Azali Mwana na sima ya Monseigneur Nzambe Monko Songolo Pakala et aussi père spirituel na yo ezanani Nazali na Itonga na ngai père spirituel na ngai aza awate. OK, mais père spirituel na kufa aza ki moko ya ba pasteur pe a fait pas Nzambe malam. OK, papa Michel Ngongo que son âme repose en paix. Atambole pena musée d'Inabala, père spirituel Azarate. Papa a botingam de père spirituel na ngai. Ah OK, ça c'est bien. Kozala pemena basai na Nzambe koyo kola musala oyo topé ba benga yo ndenza mabenga yo esalema ndenge nini? Est-ce que oyambaki facilement ou bien depuis bo mwana beaucoup déjà dans la vie de prière voilà. Ngai na bani mamba Nzambe bo mwana mais bato baba yebinga na terre na bagambela na bazandu na tongi saraba to na bano vraiment bo mwana. Toza ba mapasa tandote ya bo mwana donc to bandango bo mwana à l'époque maman bando linga makamba Nzambe te maman zaki musulmane papa za chrétienne bazaki na un peu ba batili ngai na internat na kende kotanga na kende internat na zotanga na sisi na internat na na kisantu na Ika na Congo central. OK, nazai déjà na grâce à Nzambe wana makambo pe na zo sakula pe déjà bo mwana. Na vandi na auditoire to zaki na pause pongi ezungai na moni mungongo moko ezoloba na ngai. Okay, na mungongo wana se ya pongi na fungola bona omona ntoma musée d'Inabala azoloba na ngai ke mwana ngai ozana mwana mukie ki sasa évangile komi kobeba kende luka ba pasteur bo tombola bendele ya Nzambe bo sala sang malam de ngai musée d'Inabala na salaki. Nazui message wana na bondeli pe pona yango nde na ye na kisasa pona koyebisa ba pasteur au musée d'Inabala ebisinga izana 5 pasteurs bazo sela Nzambe ndenge sengeli il faut ba lukanga to solola ba pasteur nanu oui ba kombo ezate ya liboso prophète Nehema Sikatenda ya mibale pasteur Roland Dalo Yami Satu Kabundu Walesa Yami na apôtre na 7e rue le papa Léopold Moutombo 5e pasteur Roland Dalo. Aussi Roland Dalo des fois? Non.
Autant qui Marcelo Tounasi. Jamais, il était. OK. Il était. Bandela Bisson encore. On a mené d'autant Roland dans l'autre 3. Prophète des nations Neema Sikatenda. Hein? Oui. Neema Sikatenda. Tozui pasteur SP Mbakadi. OK. Tozui Roland Dalo. OK. Tozui Thomas Walesa, évangéliste Walesa. 4. 5e Tozui apôtre Léopold Mutombo. OK. Bango il faut basala nini baluka ngai message au musée dina bala pesinga na yebisa bango. Bango ne bazo sela nzambe na bosolo ndenge sengeli. Ah bon? Vous avez signé mambo zolo. Nazasir, tano âge na ngai pas même pas 20 ans. Nazasir. Nazasir makasi, Nazasir. OK, ça c'est bien. Ba lukayo donc je crois bien ba na Nzambe bele ba otala biso na ba ope ba yeba na ba l'homme de Dieu oyo prophète Christian Dotanga awa to lukaye tous un message où il y a musée Aïdine Abal. Voilà. Et pour nos comédiens, message qui comment pour tous autres là, Bassaina Nzambé et Bélé Bazoleka, différentes prophéties, ils ont pesama, message Bélé pour nos artistes et comédiens. En fait, il y a eu qui n'engeni pour nos boîtes la biso et n'abi que écrit c'était mon le futur papa Nariben et Owen à un peu monta tembe mais éclairer biso nan toyeba. Message on est qui n'engeni. Merci. Ngai message na ndozo ba message mais monde vraiment ya ba média na s'intéressera nango vraiment mingité. OK. Moni muto a bomba makande muto ayebi makambo. Kena zala charlatan na banda koloba mais nzamba yebisi ngai ngamuna bondeli so na tiki kaka boye ba komene ba kokufa moko. Bazok ba pasteur bazoko ka ko tia bango loboko te ba pasteur baza donc bazoko ka ko dresser bango te ezana des comédiens les sous balingi ba kufa avant décembre avant des comédiens balingi ba kufa avant décembre il y a moi siné à mobali oya mobali aza célèbre makasi oya moi siné abundana na muke mabe eza makasi pona ba comédien ba bondela makasi en fait eza nini liwa ngezo ya piste pa na bango mingi ba comédien bazo tambola bien te. OK. Ba comédien bazo tambola bien te baluka elongi na nzambe bango na boyoka nezate ba guerre d'esprit ko sona bango na bango ko bwaka na ba malade bango na bango bazo tambola na bien te kindumba bango na bango ba comédien surtout point wana kindumba baluka elongi na nzambe magite kisite hein kisi ezate hein kisi ezali mais ba kisi na bango eza mike nzambe aleki ba kisi nyoso ba kisi wana eza ba kisi te ya ba kisi mike tozwa juste ba lettre ya liboso ya artiste wana ko sunga pe bande ko suba comprendre te artiste opina na mona ke jour wana moi tout est moi bien te voilà message penza mba pesa inga pona ye koza la solo ye ce qui toujours affirme c'est pas na koza la lettre nini ya liboso pour que tu comprendre il y a liboso lettre F. OK. Il y a mi balé lettre K. Lettre F dans lettre K. Oui, dans lettre K. Mais tout ça là F belé hein. Il y a liboso lettre F, il y a mi balé lettre K. OK. Surtout lettre K Akeba. Liwa déjà comme pembeni ponaï. Voilà, Moussa Koli. Oui. Des artistes comédiens, Bauti Kabiso avant décembre. Alors, moi je suis ndengeni. Tout banana moko olobi na combo ya liboso, lettre ya liboso et bandi na lettre F. Moi on est à ndengeni. Moko mo na ye akokufa na se apongi, akufi pe ake. Ba reto ya babloko na ye akotaki oya mibale akouta na boîte de nuit ameli masanga langwe kokata zokata prince ba tamponné sikoyo na ba mort mibale ona ndengo yotangi ya mwasi liwa les années ni ya mobile liwa les années ni toyeba quand même ya mwasi ya mobile ya kokufa na pongi ya mobali akouta ya mwasi pardon akouta ambiance yende ba ko tamponner. Est-ce que il y a possibilité ya ko kende verbe ndeko wana lokola yo yebi bango pozo bombela biso mais quand même na bandeko ba otala biso ba yeba quand même ba lettre liboso ba kombo biso doa ba 4 5 to imaginer siko eza nani mais
pourquoi pas yo aucun verbe bango pour tomber déjà passé de la fin à tout qui en moi à ben ça artiste mais ba répondre qui vraiment ben na tourna yo ko ça la contraire te ya ko ma verbe bango be o lukana ko o solisa banze bande ko wana o solana bango ça bon que na moni mabe pour na ba kombo na bino mibale leobi boko tiga biso pourquoi pas ko ça la un pas on a ko luka bande ko wana tant au pasteur de la foi a sangi ça qui va comme est-ce que vous bandez comme on a battu ba comme les bazo pour faire les changement contact non distraction et kotimakasi nga ici ko tant na ko bondela pona bango liwa et cause a souté na kanya ba comédie le contraire banzela poto ba activité na bango comédie kozonga sous en forme ko le kandenge zalaki ben magie est-ce que ba déterminer magie na bango eza ndenge nini ba kotaki wapi maison eza nga na yebi yango eza ba bloco mo ya kemiki onga mona na fina ngo pete ba bloco mo ya kemiki wana tokosola en huis clos et pas mutango ko pe ko pesa nga pe yango na tumbiango nga za mwana fumuki mbango nga za muta Congo central ba biloko wana na banga ngo te na niata ngo ndia koniata ah bon oui manger mundele yo na niata kango ya koniata na niata ngo ya koniata na finango ya kofina nzamba pesa ko ba détail ya ba kisio ba simbi soki za ndenge nini toyeba wana na koyeko lobango na télévision te eza vraiment bien te nga nazana nga villageois nga nazana nga mukongo na uti intérieur musée dina bala na lobi on est bandé bimelinga ya yebisinga maloba apesinga ba message pe pona ba pasteur pona makamno so ba comédien nga moko na lotiango pe na bondeli pona yango nde na koloba ona etandoike resana bangwa lukanga na bondela pona bango eza vision tu eza ndoto tu eza pensé na yo moko avola la lokolo moni de Kodiana atiki biso bon le roi comédien ni moko tika biso na pensé na ngape olali na makanisi wana na butu ndoto abongo ko ya tu eza pena vision za même taibisio mona na nga Christian ke do yebisa ba comédien wana yebisa bango ke mabezo ya lisusu o ya ngai eza vision kombo mongo tangi wana nani yana makila ya kofi na buso bana ye yeza mambo ya ba comédien te yeza makambo ya famille na libota na ye ba lo établi za makasi ba che système moko na libota na ye na libota ba diana na babala ka na ndako famille ka nyonso ka ndako famille ba senta ka ba na ndako famille oya bango za ba loi établi na kati ya famille pe na kati ya libota wana za makambo ya ba musicien te ya ba artiste te par mais wana zali na famille chrétienne so do tali bandeko na e toujours le somme plus et oyo zo bimisa wana ozo banga ti en retour peut-être mabe moko ya ou bien te bandima yo te ba kwa na yo te non ngai na kobondela nde pona bango okay na kobondela nde pona bango pona libotana sona chema loba partout donc liwa ba ni nyonso ekofunga bayana bango bakobala bakopogresser na kombo na biso liloba na bandeko obotala biso surtout na famille ya Diana ndenge lobia bien aimé dans le Seigneur famille biologique ya Diana mes condoléances après enterrement mboluka ngai na sola na famille na bondela pona famille grâce à Nzambo apesinga na partager ngo na famille même yo pe place ozo landa ngai loboko na Nzambe za musika te pona kokangola yo za na poto quartier ozo landa nga problème a mikanda nyonso ozo tongisa yo problème a kobota bamikusa na nzoto na mutu na ba mpese na mona yo benga numéro yo voilà oui ça va ngoni ni senti mo ba tala yo vraiment ba lukangai na cha maboko likolo na bango musée dina bala apesi ngai manteau maboko oyo bozomona eyebi no nzota mweste je n'ai que 17 ans pamba makambu nyonso musée dina bala sala yango apesi ngai OK prophète 5 minutes c'est trop kombo na ngai musée dina bala a 5 minutes c'est trop okoka paralysé 5 minutes c'est trop ya fara boy 5 minutes c'est trop baluka ngai na bondela pona bango liwa elongwa na monde ya ba musicien pardon ya ba comédien liwa elongwa Nzamba rotombola ba comédien makasi baluka ngai na bondela pona bango nyonso
ba ko témoigner loboko na nzambe. Mais eloko zoloba l'autre fois Salimaki pasteur de la foi azaki na bango pe ensemble asambelaki quelques-uns bayaki misusu pe bayakate. Alors le sambo wana pesala bien et arrêtaki quand même moi mon pepango wana tout monde epona to komina moi kimia mais et comme zonga lisusu makasi. Est-ce que bandeko bazo continuer na kimo bulwango bandeko bazo continuer na magie na bango bazo continuer ba gigi de poursuite à marambo comme ça les malisusu boy mobulu eye lisusu makasi na monde na bango ba kis eye susu ya makasi koleka ndenge zalaki yango moni ba misusu ko to ba retour comme ko beta bango ko tiana ba poison bango na bango donc bazo tambola bien te bazo tambola bien te président na bango avant de sa bango a solana bango na yana bondela pona bango na solana bango boko mona changement ekota boko mona comédie ekozonga en plein ndenge zalaki oza siso ba epa na yo liwana et ozala susute je suis sûr et certain so boyoki comédien sous sa kufi na ebité so yo sambeli oui so na sambeli pona ba comédien mon so kufa te le contraire ba oza coûte élevé banzela poto na bango o ba luka eko funga maso makasi. Voilà message nous a pesa. Oui. Mais obligé bandeko ba talo pe bazo douter bazo finga déjà na éviter so ozo en fait temps sur aussi ces émissions tali ba commentaire niveau bandeko bazo kene na o déjà et ce qui le moi ben s'il se koti au comme ça ga nzambe to luka pe o se défendre autrement. Na monde évangile ngai soko fingi ngai eza ko pesinga bonjour. OK. Pour na mambanzambe finga ngandeng naza eza lokolo pesinga bonjour. OK. Bako finga nini vérité kotika la vérité. Rien que la vérité. OK. C'est un peu ça, rien que la vérité. Vérité éthique à la vérité. Bah changer la vérité. Voilà. Selon la chrétien ba tala biso ba na nzambe belé selon la lisusu na ba comédien ou ezali message nzamba pesio donc avant décembre. Des comédiens bazotika biso. Soki balukinga te. Soki balukinga baza ini na bondeli pona bango loué komona susu ba comédien te. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète de Dieu, le prophète de Dieu de toutes les nations, Christian Massiala. Maman, papa, yum toza koyokanga partout place aux ali. Bartima kotana kina yesu l'église te bâtiment kotana na yesu na balabala. Tant ka koso fungola téléphone na yo, okotika na chaîne o moninga yeba ke yonde bartima na zoluka. Problème est dérangé na yebi kombo na ngote. Maman, il y a un Dieu. Pas le kota ramutu azangati na comme c'est mutu avaler. Problème am kande zo tungisa. Problème ko bote zo tungisa. Ko luka ba fétiche te. Olingo postuler mu konti. Ko luka ba fétiche te. Yaka meka nzambe na ngai. Nzambe ya muzedi na bala. Ona bonzela ki bolenge. Lelo azo sala makama mnena kati ya vino na komboneso. Bible obinanga na Matthieu 21 verset 21, c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes. Na sengi ombongo te. Mais je te demande que la foi, loboko na nzambe za musika te pona ko koma place oyozali. Pona ko kangola problème oyozali. Ba comédien bobongo la mutema boluka ngai na bonde la pona bino botala âge na ngai te botala o azakati nanga ngana zote ya bino na zamukie mentam na zote ya bino azamune na komboneso le maître des temps et des circonstances les mêmes hier aujourd'hui éternellement que le Seigneur vous bénisse. Voilà numéro de téléphone et puis le sambo ya suka pona bandeko botala biso base à l'éclairer base à la paix ya kufungama aussi bandimela nzambe wana comme Seigneur et Sauveur o ba ndimela été voilà la tikelo message ya suka pona bandeko surtout plus prière. Numéro na ngaya téléphone plus 243 091 011 077 4 na suka numéro na ngaya WhatsApp plus 243 091 011 077 4 na suka 089 48 19 649. Père éternel, le véritable Père de gloire, mutu nyonso landenga na kati ya émission o mutu nyonso azozwa mega na epona kokota makambo oyo azokota mamba politique te azota mamba politique même makambo na yo kota makambo na kombo na Yesu mutu akopambola e place aza yo pe pambola mutu akolakela mabe yo pe lakela mabe na kombo na Yesu en tant que angelu na lakeli bango bonheur prospérité na kombo na Yesu na komba nzamba muzedi na bala amen amen amen. Merci baba.